Merci Seigneur Jésus. Amen. Toute la communauté des bons bergers, oui, Kamba mina pasteur Sami Ukaba, Kombolanga évangéliste Blaise Pezu. Thème na biso tozolo belanga tongo la réputation. Tozu ya mukanda na Ecclésiaste 7 verset 1. Ecclésiaste chapitre 7 verset 1. Ecclésiaste chapitre 7 verset 1. Une bonne réputation vaut mieux qu'un parfum de bonne qualité. Réputation ya malamu te parfum to malasi ya malamu. Et le jour de la mort est préférable à celui de la naissance. Nikolo ya kufa eza préférable na nikolo ya bota. Il vaut mieux aller dans une maison en deuil que là où on fait de bons repas. Vome okende na bisika ya pasi et bisiko bazo sala biloko ya malamu. En effet, tous les hommes finissent par mourir. Bato nyonso bakokufa. Et il faut que les vivants s'en souviennent. Il faut bato baza na bomo ebakanisaka ya moto vandi mpona lokufa. Bien-aimé, tozolobela na tongo na likambo etali réputation. Bible ezoloba vome kozala na réputation ya malamu ke kozala na biloko ya motuya. Mais lelo ebele bazosambela bazotenir compte te na likambo etali réputation. Batie liboso biloko ya valeur ya motuya yango nde makambo. Bazokonte mingi kozwa biloko, bazokonte kozwa batitre ya lokumu na likambo etali réputation bazotala mote. Nebele lelo bazotambula ngulu baza na contrôle te na makambo. Tango tozosambela Nzambe esengeli kolukaka kozalaka na réputation ya malamu. Réputation ya malamu ndeke bendela yo ba yo mwana Nzambe. Réputation malamu ekesala batu balanda yo, batu baapproche yo, batu baapproche. Lelo avancement koki koyela mosala Nzambe. Mais ce qui réputation na yo eza ya malamu te okodinda quelque soit tombwamaki. Ce qui réputation eza ya kobeba okosila ngala. Mibeli bazo servir Nzambe. Likambo etali réputation etalaka bango te. Ebele bazo benga mabana Nzambe lelo. Likambo etali réputation bakipaka yango te. Lelo Nzambe azolobela yo na musika to na pembe réputation ya malamu ke kozala na biloko ya valeur. Kozala na biloko ya valeur. Réputation eza utile na mutu oyo servir Nzambe. Banganga nde bakipaka na bango te kozala na ba réputation ya bien oyo balingi kosala bazosala na bango. Oyo balingi kosala balingi kofabrike bazosala. Mais bana Nzambe sengeli tozala na réputation ya malamu. Réputation ne pesaka lokumu na mutu. Réputation memaka makambu ya minene eye na bomo ya mutu. Réputation ndenge sala ebendela yo bapusala pene na yo. Et réputation soki eza ya malamu te ne pusaka batu musika. O nazalaka na batu mais lelo batongo bazalaka susu te. Nazalaka na bami yebele me
le nom de tikala kaka ngamoko. Est-ce que réputation na isa malade? Réputation na isa malade. Le Bible sur le balabiso vaut mieux réputation à malam que kozala na biloko ya valeur. Et cette réputation basomba kangwa na mbongo te. Zala ko kebise, zala ko kebife. Réputation basomba kangwa na mbongo te. Ils ont dépendre de la comportement netamboli ya mutu, netamboli ya mutu. Makambo nyonso kosala na se mabele, zala na contrôle netamboli na yo. Netamboli. Parce que les gens qui ont été makambu sans contrôler. Moto alingi ko lata loko nyonso alingi ko lata lati na ye. Alingi ko lobo alingi ko loba lobi na ye. Alingi ko sala alingi ko sala sali. Les gens qui ont la réputation. Et bien à cause de ma caractère ya mabe, ko evandisa mi na mu. Réputation et bien à cause de l'acte lina bestil, ne bestil amour. Bestil. Babisale la moko boye, oezanga tina, oezanga tina. Ozamwana nzambe, contrôler esaleli na yo, contrôler evandeli, caractère na rezala ya malamu, réputation mutu ebebaka, et réputation basombaka ngona mbongo te. Tosolo bela ndeko moko na musiko azolanda biso. Waza lelo likolo, aza nommé, azwi mpe ba poste, azwi ba titre, ya valeur ya lokumu. Il y a le coup. Mais les Cambouis étaient une réputation, ils ont l'obélaé de l'autre côté. Nous avons déjà là-bas. Nous avons là-bas. Et on a comparable, là-bas, toi, Missalamabe, à cause de la réputation, et c'est bébé. Et c'est bébé. Cela le contrôle. Moussala Nzambe, pinga makaso qui est tambolé à malamouté. Moussala Nzambe, pinga makaso qui caractère à kobeba. Réputation, réputation. Basoma kamona mbongo te. Et yaka netamboli ya mutu. Ne dans la réputation, ne ba qualification, ba kombo ba surnom et yaka. Bazobamba batu ba kombo contenu ya marche za malamu te. Yoka pasteur Andombolo, pasteur Andombolo, frère Andombolo. Bazobamba mutu kombo suite à marche na yeza ya malamu te. Bazu kombo babambiye, babambiye. Oye bakate, peut-être aussi ma presse à yo kombo. Ça la contrôle, ça la contrôle. Et réputation peut changer, et Seigneur a changé tamboli na yo. O changer ba caractère, o changer et ça le na yo. Réputation. Et que vous allez ya déshonneur, et que vous allez payer le coup. Ba surnom et yak na bateau bazo tambola bien té. Toni mela kaka nzambe suki bongo, to tenir compte ta réputation, réputation. Et ça est na bana nzambe. Vaut mieux réputation à malam que kozala na biloko motuya, que kozala na biloko motuya. Ces souvenirs Bible ezolobela biso. Vaut mieux kozala na réputation à malam que kozala na biloko ya valeur. Kozala biloko ya valeur. Nzamba azolobela ngona na. Azolobela ngona mutu moko boye, aza déjà na ba qualification mabe, mais lobela kaye eloko te. Quel que soit ba mot, quel que soit ma titre, oh yo qui kozwa, mais réputation na yo ce que j'ai malamu te, mawa, mawa, mawa. Ndebele, alors que l'église a une Bible, comme il a salipé. Parce que ce que va monter la Bible va conséquer. Suite à ta monnaie, ça la bien te, ma zoko l'église a une Bible, va mon atta bon yango. Abomiamo. Et tant que tu sais que ça malam te et que ça la passe pour y servir Zambé malam. Réputation. Et tant que qui contrôle les tambolina yo, lobo zalanganga, bana Zambé bazalaka na contrôle, na marche na bango, na caractère, na caractère. Et ceux qui disent les lots, on doit servir Zambé et que caractère na yo, et ça li bakuna ba, c'est contrôlé. Parce que Zambé va vomir réputation malam. Que biloko motuya, que biloko motuya.
Et comment ça la tête, Bible les autres banabiso, tous ça environné, ne belé à bas. Oh, bazotar la biso, oh, bazotar la biso. Tout à l'heure, nous avons Hébreu chapitre 12. Oui, pensez à Jésus. Cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc nous aussi tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. Parce que Bestila va miyibi yo pozalango. Bestila va magicien yo pozalango. Babisala la mwanza, o izangi latina yo pozalango, moza serviteur. Toza environné, nebele ya ba témoin, o bazota la biso na musika pe na pembe. Bible zoba. Sala na contrôle l'état molina yo. Sala na contrôle les vannes na yo. Ne latali na yo. Parce que réputation ezota mulanzela moko na caractère. Caractère de bébé sera réputation à moun. Maman na zala ne bien ntika soka pesio lingala. Mawa. Papa na zala ne malamu. Mais soka bambio lingala okondima kutu ta sambela. Okondima kutu ta sambela. Nous sommes que nous menons à l'église. Parce que nous sommes kende. Yo to pesa ba mangala mabe na ko sambela na yo ya pamba. Est-ce que vous avez tenir compte de votre caractère dur? Oui, c'est ngete mon dimia za la lango. Ti le no kangama na yango. Ne no fingi za bonzambe na yo. Ne no fingi za bonzambe na yo. Bizale. Elobel. Esale. Est-ce que c'est malam? Réputation. Vome ezala ya malamu ke kozala na biloko ya valeur. Mais lelo ba te belé ba te biloko mutu ya liboso. Bazo tenir compte de la réputation te. Bazo tenir compte de la réputation te. Ne komona passé azo sala o esengeli na miso ba batu bazo seka ba di ko sambela ndenge koma. Bazo seka ye. Bazo comprendre te azamu ka deya azamu yi. Oh, Zala na contrôle la réputation. Zala na contrôle la réputation. Tu vis mon canal à Romains chapitre 12, verset 1. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est des sacrifices réservés à Dieu. Et qui plaît à Dieu. Voilà le vrai culte que vous devez rendre. Contenir un caractère dur. Est-ce que l'obelako est l'eau? Et l'obelako est l'eau. Tenir compte de la réputation. C'est compter la réputation. Réputation n'est que mes maillots. Na niveau ya likolo. Réputation n'est que ça la ke bandimi balanda yo.
Bible ezoloba mon Christ aza mwini. Mais yo lelo ko sambela la yo za douter na ba. Mon Christ aza mwinda. Esengeli yo ne balanda, esengeli ba poussa ne pas na yo. Ba poussa ne pas na. Et ce qui réputation eza malamu te. Réputation ya mabe ekimisaka bato musika. Ekimisaka bato musika. Zala na contrôle l'état na yo. Bisika nyonso zala na contrôle l'état na yo. Parce que toke wapi makambo zo sala ezana batu o ba mona kabiso o ba komema masolo. Atoke wapi ezana batu Bible zoloba o ba zo tala biso o ba komema masolo weke bebisela yo réputation na yo. Et kobo sala te eloko moko te eza koboma na miso Nzambe. Na musika to na pembe sala makambo malamu. Na musika to na pembe sala na tamboli ya malamu. Parce que réputation beba contenu ya marche ya mutu. Réputation beba contenu ya ba caractère ya ba acte oyo mutu azo sala. Réputation basomba ngo na mbongo te. Koloba nanu te liboso mbongo. Koloba nanu te liboso finance. Koloba nanu te liboso ba titre. Ba titre na yeki ko koma sans valeur. Contenu ya réputation na yeza ya mabe. Ba mbongo na yeki ko koma ya pamba. Contenu ya réputation eza ya mabe. Le ba dureba poussa na pa na yo bazo kima. Ah te, mwana mbala, madame na kufana pasi na ngai. Pona ye na okende te. Apesa na ba mbongo sima ko makolobela nga maloba ya mabe. Te, na vana na kufana pasi na nga. Na vana. Réputation to kezala kobeba, makambo nyonso kosala kezala ya kobeba beba. Kezala kobeba beba. Okotele mote ya bazo sekona ba. Au côté le mot ça va croire que bazo ndima yo mais bazo critiquer yo. Bazo critiquer. Réputation. Est-ce que vous tenir compte de la réputation c'est? Vous tenir compte de la réputation vraie. Vous tenir compte. Yo zo la biso la musique. La musique. Réputation. Est-ce que le bela ko lo? Est-ce que le bela ko lo? Réputation qui compte sa valeur ya bonzambe na yo. Et qui confie sa paix bonzambe na yo. Et ce qui les l'homme sala nzambe do finga mapona yo. Zala na bokebi vrai. Zala bokebi. Zamba tala ka paix réputation. Zamba tala ka paix réputation na biso. Nazolo baba zotala biso ne belé ya ba. Oh baza ba témoin. Oh baza témoin. Ndeko mona likambo moko sali na musika. Bisiko vanda ka obimelaka mutu mune ekomi. Likambo moko sali ya kobombama ebimi na miso ba. Obi mokilo passe ya basongi. Mokile sala mabongo eloko moko te koki kozala ya kobombama frère. Tenir compte de la réputation. Bon Zambé na yo de finga. Tenir compte de la réputation. Le kumu na yo ke kwa na mai. Basi ba no mayo. Na ba poste moko ya likolo. Na ba titre moko très élevé. Mais est-ce que réputation ça ya malade? Et ceux qui bon Zambé do finga ma pona yo. Frère. Ça la boké. Zamba zo la yo. Na tongo alelo. Ozala musika ozala pembe, Zamba zo lobela yo. Tenir compte de la réputation parce que comment Zamba do finga ma pona yo. Makambo zo sala zo tenir compte na ngote frère. Ozo tenir compte na ngote papa, ozo tenir compte na ngote maman. Comment Zamba do finga ma pona yo. Sala na contrôle tambo na yo. Réputation beba ya mutu. Et réputation sur que baby et l'autre aussi la valer. Yo ko kanisa bazo peso ner do ka bazo sekona ba. O kanisa bazo ndima yo ndo ka bazo tonga yo, bazo seka yo. Nzamba tombola ka bato bazala ka ne tamboli ya malamu. Bato
babangaka nzambe bakomaka na plus de valeur na bato nzambe apesaka honneur na bato bazotambola na kobanga ye bato bazalaka na contrôle netamboli na bango nzambe apesaka bango valeur nozoloba kobanga nzambe ete bandela mayele lelo bazoseka yo kotene obangaka nzambe te moza pase tala makambo ozosala bazosiko na bato yoko paster wana tikanaki paster beta o azalaka paster o tikoloba boye azalaka paster ya solo te o meme paster akozala boye te parce toza na contrôle te netamboli na yo nesaleli na yo makambo ozosala eza semblable te na bonzambe nzambe azoloba biloko ya valeur eza pamba te réputation azolobela ngo na tongo na mosika to na pembeni azolobela ngo na tongo na mosika to na pembeni biloko ya valeur eza pamba te réputation et réputation basombaka ngo na mbongo te ezodépendre na marche ya mutu ote nga lokola nayembaka makasi makambo etali ya bavaleur ekeya nango te okoki kozala moyembi moko boyembaka makasi me valeur esilaka kontenu ya marche eza ya kobeba kontenu ya biloko ozosala eza ya bien te eza ya bien te okoki kozala osalelaka nzambe makasi valeur ekoki kosila kontenu ya réputation eza ya kobeba tenir compte des réputations Zamba poni yo salela ye na nzoto pe na motema na yo mobimba Zamba po haponi yo salela ye poni yo salela ye na nzoto pe na motema na yo mobimba Zamba po haponi yo salela ye Mokola moko avec maloba nzambe ebimi na tongo to bondeli pona nzamba maloba nzambe ko ebimi na tongo to bondeli na kombo na Yesu dokela na mawa na moko na kokite dokela na mawa nzambe na ngai dokela na mawa na mode na ngai dokela na mawa bakarate na ndipo na ifika koloko tayi na mawa na tongo isama dokela na mawa ngai moko na kokite isama kolo maloba na yo na pamba te maloba na yo na proche na bongo ya bana maloba na yo sala misala ka tongo maloba na yo sala misala ka bongo ya moko na moko maloba na yo kako na moko na tongo maloba na yo zongisa moko na moko na présence na yo na kombo na Yesu. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana minerval pour to chuto bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit
l'éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous ma fazer dans zélate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour la classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kola taper kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema bosunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu ils a plus 243 89 72 32 229. Zamba pa bola bato nyoso ba ko assister biso.